Ban à Poto, ban Afrique, ban monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Ban à Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa dino lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko ya mboka. Ekipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko ya mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga ke eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli babi c'est vraiment vraiment lelo ma doko d'abandon comme nos centre beta to senga ko licence to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni bolu comme na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo babi bye bye ana people bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wapi. Bonjour fidèles auditeurs de www.bomokoyamboka.com. Tozane sengwebe lelo ya koza liboso etando ike na bino na kopesela na info goba na biso mukwa lelo na oya bino Isaac Suède très cher par moi autrement dit mwana roi. Na oya etali info politique to web sabino ke kuna na Kinshasa mbutu ezali ya kosakana te par rapport ya 425 cadavres oyo ba découvert ki kuna na Maluku na ba fosse commune. Mais opposition ezali ko accuser gouvernement en place en disant que non gouvernement en place azali à la base par rapport à effort le kaki dans janvier à partir les 19. Une fosse commune renfermant 424 cadavres a été exhumée à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Les autorités congolaises parlent d'indigents ou d'enfants morts-nés, mais l'opposition congolaise estime qu'il pourrait s'agir d'opposants politiques. Le ministre belge des Affaires étrangères réclame une enquête indépendante. Julie Denayer, Thomas de Cuper. C'est dans ce cimetière de Fula à Maluku, situé à 120 km de Kinshasa, que les 424 corps ont été enterrés dans la nuit du 19 mars dernier. Des habitants de la région ont assisté à la scène. Toujours dans le cadre de la opposition, opposition a soupçonné le gouvernement en place paie et 3 jours il y a férié, c'est le membre de l'opposition Moussous. Tout le monde que non. Porte-parole au gouvernement na nengepe ya masolongo nengezo kumbama par rapport ya ba cadavre ba découvrir ki kuna na Maluku na ba fosse commune azali ko pesela ete ba fosse commune pe ba kufa ki wana azali ko accuser hôpital général ya Mama Yembo bazali à la base ya batu wana en disant que non bato ba kufa ki ezande ba famille na bango bato ba abandonna ki bango par rapport ya décès na bango ba linko récupérer bibembe na bango te. Quelques jours plus tard, l'odeur des cadavres insupportable a poussé les habitants à alerter l'ONU, forçant les autorités congolaises à se justifier. Sur les 421 personnes, il y a 300 morts-nés et des fœtus abandonnés dans les ruisseaux, dans les rivières et même dans les hôpitaux. Ensuite, à part les 300 morts-nés et les fœtus,
nous avons 23 corps qui ont été abandonnés. Tolenge kuna bazali ko yebisa biso na ba information tozuni yango na mukwalelo ezana monsieur moko na kombo ya Néhémie Malandi conseil juridique ya Joseph Kabila Kabange bazali ko accuser et pas ministre ancien ministre du gouvernement azaki pareil ya escroquerie pe ya ba liwa mususu ezaki na kati ya mboka ya RD Congo. Tolongwe kuna toke na Oetali Info Sport to koyebisa bino ete ancien président Antoine Musungai ya Dering Club azali ko menacer Dering Club na ninga mukete pe azali ko senga 60% concernant ba transfert nyon soit joueur ya Dering Club. Tolongwe kuna na Oetali Info Musique to yebisa bino ete démission ya héritier Watanabe ezali ko bimisa mbutu ko saranate lettre na EP accusé de réception indimama ki na wenge musique à maison mère mais wenge musique à maison mère pe apesela ki alobaki ete départ ya musicien héritier Watanabe ezali sito il faut nanu azwa nanu tanaye ya ko réfléchir pe ya kotala ete avenir na eske ozala meilleur par rapport à carrière ya musique azali kosala. Tolongwe kuna toke na Oetali toujours info musique to yebisa ete kuna na Toulouse mutu bimaki na ndinga kosakana te ba combattant ba bimaki na fête mo bizalaki wana invité ezalaki Fabrigas mais ba combattant ba temeli Fabrigas na ndinga kosareba lobi ete ye akobeta musique te aussi lota ke mboka eza na kimia te. Mais Fabrikas ngape na soli na groupe na ngeza libanda ne surtout ba bike kutu akota même pas na ça. Donc il kambeza wana ndesiko yango wana akota même pas na ça. Bon, ngana soli na bato oyebika la peuple ali peuple. Chez nous la lobby, attends la lobby, mais peuple la lobby que ba lobby que akota même pas na ça. Aye kota la bisote, on dirait bande qu'on aye kota la Toulouse te, aye pe Toulouse te, Fabrikas sa monaki, surtout ba Toulouse wa ngai na za muta wa depuis suki 30 na Toulouse wa, et Fabrikas sa petit na biso bimisika, to boyite mais aye ko beta musique awa ba combattre ba telemeli. Kaspe na Oetali Info Communauté to web sebino ete kuna na Durban précisément na Afrique du Sud ba bomi congolais mo epa bazulu pe chef wa bazulu azali ko déclarer refoulement ya ba étranger nyonso donc bande ko na biso kuna na Durban bazena kimia ata mukete tolongwe kuna toke na Arabie Saoudite to web sebino ete ba misement mususu na part na bango bazali ko senga ete basi oyo bazali kotosa mibali na bango te baboma bango pe balia bango. Tolongwe kuna toyebisa bino ete communauté ya Suède ezali éprouvé na matanga Suède ebungisi ndeko moko akufi lwa moko ya Briske tozali na kolela osakana te tozali ko compatir toujours na bao bazali kolela po idéologie za ndengona na bulu ayaki te fa charger so ba 7 wana ba moni ete ba bengi ayambi te ba bengi tiko na direction te so mvo pa bengi ayambi te abengi petit na ye abenga nga abino bozaka na ye abengi naso na ba bengi ayambi te na bengi Serge abengi pa ayambi te zongi nga ala te benga mbuta abenga ye pa bengi ayambi te c'est une fois que intervention nous avons permis de abengi Virgin ya donc banda 8h 8h39 mais lobi asala ina ye kutaka mbili na kati yawa ndeni ni kuna o deja ça kufaki kutaka mbeto mbilo yango na finalement bien donc tout le matila tele ko talbirien le donc on devant toser la gawa au docteur parce que va matin na kati ko éviter ça va il nous a témoigné donc Dolongwe pe kuna to ekuna na Canada to webse bino ete mama moko aboti na mwana ya mobali donc ba dete bozongo toujours na kati bomoko ya mboka chez Isaac Soweto na masolo akati ndenge toujours to mesana ko pesela na Oetali Info Promotion Marketing tozali ko webse bino ete bomoko ya mboka toza toujours dans les bons po musale zo salama yo mutozali na boutique na yo ozali na salle de fête na yo po porte asima basi bakangi déjà biso nyonso tout droit liboso
yaka na bomoko mboka pesela pe kuna na Angola totali bibliothèque internationale Jean Ndombele azali ko solola Papi Tchama azali ko solola nenga mukete toujours dans les bons jamais toboya tokena o etali info religion lingala tokobi sabino ete copie na lingala elaksinini obenga toujours copie totunyo na lingala elaksinini tokoyebi sabino ke ezali kaokisa totuni lisusu boye modèle na lingala elaksinini tokoyebi sabino ke ezali emekiseli tolongwe kuna tokena info sambole to info lisese tokotuna bino boye sambole mokonzi ni soki azotambola alanda toujours bato na nsima yo mutu oza na palais ya nola biso tokoyebisa bino ke ezali elilingi mpo ntango ozotambola omona systeme moko ezolanda na nsima na ndenge akengedila totuni lisusu boye sambole bazongisi zoba mokonzi nini soki bazobunda balataka teni moko me ezali na bango pe kolonga na bango eyebanaka na bitumba tokoyebisa bino ke ezali pilipili. Merci pour bozaki dans les boya kolanda toujours info global na bino mukwalelo ezali ko oya bino Isaac souhaite les très chers para autrement dit moi na roi pour idéologie banine masolo eza awa tous les journalistes tout na sima po sport asimbasi bakangi jamais toboya bomoko mboka dans les bons boniko à suivre. Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa dine lora malam. Oza na Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, oh matanga CDT le lo ya raté. Au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Qui pa ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yete kangi masolo masolo ba image oya ni bolu comme na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo babi bye bye ana people pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W boboko ya boka boboko ya boka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love.